Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo bolimbisi biso wana toyeli susu na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo penda mokolo mwa mitano bama batata bandeko mokolo ya zomi na mwambi sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo toyeli susu na pokwa na lelo pamba te tolobaki na bino ete tokozala na bino mikolo nyonso mpona kopesa bino actualité oyo ezali koleka na mboka na biso et surtout ya kokoba toujours na voix oyo ya kolendisa bandeko mpona ete bakoka kotelema mokolo mwa lendi oyo ezali mokolo mwa yambo ya mposo pe mokolo ya tuku mibale na moko sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo ezali mokolo ya eyoma ya mibale bama batata bandeko paseke eyoma ya liboso esalemaki boyebi yango malamu ezalaki mokolo mwa sambo ya sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Alors donc voilà premier eyoma wana ezalaki mokolo mwa lendi boyebi ndenge yango esukelaki yango lokolo esukaki na match nul elingi koloba ete donc perdant azalaki te. Alors donc esengeli sikoyo tokenda na deuxième ronde parce que la révolution soulèvement populaire ezalaka nango perpétuel. Soulèvement populaire ezalaka mokolo moko te mama batata bandeko esengeli ekoka kokoba tikino mopaya akolongwa na kati na mboka. Alors yango wana mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo ekozala mokolo mwa yambo ya mposo ingi oloba mokolo mwa lendi baimboka bakotelema lisusu mpona kobengana bapaya oyo bazali kokonza mboka ya République démocratique du Congo. Yango wana bama batata bandeko tolobi ete tango iso tokobanda koya mpona kopesa bino vraiment information mpona kolendisa bandeko mpona mokolo wana ya lendi. Alors bama batata bandeko eloko nini babengi soulèvement populaire? Soulèvement populaire ezali baimboka oyo baye ko constate ke régime oyo ezali na kati na mboka na bango ezali konyokolo bango et que régime wana ezali régime ya bango te kasi ezali régime ya bapaya. Yango wana baimboka ba se revoltaka batelemaka mpona kobengana régime wana. Yango wana tina oyo baimboka bakotelema mokolo mwa lendi le 21 mpona kobengana bapaya oyo bazali kokonza mboka na bango. Ezali likambo ya fumu mwanda nsemi ye moko te, ezali likambo ya bakongo bango moko te, kasi ezali likambo ya ba oyo balobi ke bazali ba congolais. C'est-à-dire que ba congolais elingi koloba ete ba mabota nyonso oyo ezali kosala la République démocratique du Congo. Donc elingi koloba bangala, ba Congo, ba mongo, ba lokele, ba bembe, ba nkusu, ba rega, ba tetela, ba luba, ba nande, ba lunda, biso banso tokotelema comme un seul homme pona ko bundisa monguna oyo aye kovanda lokola na maki soso na maki na mboka oyo ezali ya yete bama batata bandeko. Alors yango wana tozali kopesa mbela wana bandeko likambo ya mabele ezalaka likambo ya moto moko te. Likambo ya mabele ezali likambo ya moto nyonso. Likambo ya mabele ezali likambo ya kritiki te. Likambo ya mabele ezali likambo ya kaloni te. Likambo ya mabele ezali likambo teke bato songolo bakoka kosala yango. Ezalaka te. Bao nyonso bayebi ete mabele wana ya katiopa ya kati ezali ya bango
alors esengeli bakoka kotelema. Esengeli bakoka kotelema. Tozela te ke bato mosusu nde bakoya koluka kolongola biso na colonisation ya noir. C'est-à-dire la colonisation ya tuti rwandais na mabota nyonso ya RDC oyo ezali koconstitue RDC. C'est-à-dire mabota na uti kotanga wana na ebandeli. Alors esengeli mabota nyonso bazwa makasi, bazwa nguya ya kotelema pona kosilisa colonisation. Soki moko na moko na biso ya mabota batelemi te, eyini koloba ete tondimi na biso kozala coloniser na bapaya. Alors yeba yango ete ezali soni na mokili mobimba. Alors je vais m'adresser particulièrement na ba oyo bazali kovanda kaka tout simplement ko critiquer, bazali kovanda tout simplement ko finga, alors baza ko sala mosala moko te pona ete tosilisa occupation. Esengeli ko sala, l'homme doit travailler pona ete occupation esila, mais ko critiquer sans ko porter main forte, on est en atina mokote. On est à pire distraction. Alors, tozan a besoin de distraction te, pama batata bandeko, tozali na bosenga na besoin ya ba travailleur, ba bon travailleur. C'est-à-dire bato baza ko sala mosala pona ko pousser le peuple na soulèvement populaire pona ko se débarrasser na régime sanguinaire ou ezali ko nyokolo baimboka. Alors yangwana bama batata bandeko, tozali sur le terrain na un leader charismatique oyo atelemi pona kotelemisa baimboka pona ete tokoka kosilana na bapaya oyo bazali konyokolo bakolo mboka. Yangwana bandeko botelema, bangala botelema, bamongo botelema, bakongo botelema, d'ailleurs bino botelema na bino kala, kasi bakongo bazali très balongwa na kitretisme na bango, ba rejoindre bakongo révolutionnaire po ete bato mosusu ya mabota mosusu bakoka kolanda po bakoka kotelema. Yango wana bama batata bandeko bana lisanga atimati, tozali kobelela mbela oyo pamba te oyo ezali oyo balobaka na Kikongo, nzengolo ya suka, monano ya suka, oyo deuxième ronde. Bao bakotelema te, alors bolela na monoko ya mboka te. Ezali bongo parce que ba prophétie ezali wana eza koloba. Alors donc les grands maîtres Fumomanda Semi azosala par tous les moyens pona ete a maintenir lisanga oyo yango wana azali kobelela na bino mabota nyonso bokoka kotelema pona ete tokoka kosilisa likambo etali colonisation ya baindo na baindo ya noir eza soni mingi na mokili mobimba. Alors bama batata bandeko, yango toye lelo tout simplement ko lancer appel wana. Pe toye ko pesa bino information ete ba agent ya Hippolyte Kanambe, ba agent ya Kalunda Motor alias Kalel, ba élément terroriste na ye bakendaki kosala réunion na bango basali balobi ete bakolatisa bana mura bikitendi ya rouge, bakolata uniforme ya BDK pona ete bakoka kosala terreur à partir mokolo ya le 18 et le 19 basala terreur bongo sikoyo bakamata yango baimpite yango na bundu ya Congo. Pona nini babangisa population comme ça mokolo mwa lendi bakoka kotelema te pona kobengana bapaya. Tozwi information wana na source bama batata bandeko, yango tozali kopesa bino yango na kimia nyonso.
ba agent secret ya Hippolyte Kanambe, bana mura, bango nyonso tu ba agent ya Kalunda Motov, basalaki réunion, bafandi na réunion wana, bazwi mokano, balobi ete bakolatisa bana mura bilamba ya BDK, bakolatisa bango bakitendi ya rouge, pona ete basala mobulu, baboma bato, bongo ba impite yango na bunduli ya Congo. Tala misala mabe, tala mayele mabe, yango tozali ko dévoiler yango na liboso na mesa ba mama batata bandeko, pona ete baimboka bazwa conscience. Bomoni régime ya occupation, mosala nango azali kosala. Bomoni régime ya occupation, makanisi na bango ya mabe bazali kosala. Yango wana donc ya kosilisa baimboka. Alors bama batata bandeko bana lisanga tibati, yango to pesi to beleli bino mbela wana, de façon que bokomisa yango epa bandeko na mboka, pona ete bango pe bakoka kozala alerté na danger oyo ezali liboso na bango. Yango tosengi na bandeko oyo baza na kati ya mboka, bozala kimia ti mokolo mwa lendi nde bokotelema. Yango wana boyokaki information mosusu yotaki awa ko parvenir na kati na studio, epapi bana masina batelemaki kuna pona ko protester passage ya Hippolyte Kanambe, kuna na ngambo na kote ya masina, epapi Hippolyte Kanambe alias José Kabila babwakelaki ye mabanga ya kosakana te, prou ya mabanga ekwei kuna ya kosakana te bama batata bandeko. Alors tala epapi Hippolyte Kanambe alias José Kabila asalaki fuite lombango na bajipene ya kosakana te. Alors na sima wana bana mura bayaki, ba milice ya Hippolyte Kanambe, ba élément terroriste na ye bayaki wana, bakangi donc bandeko ya masina, plus de 150 personnes, bamemi bango na balobwako bama batata bandeko. Wana information tozali na yango lelo, bamosusu bamemi bango na destination inconnue. Yango tosengi na bandeko na biso kuna na kati na Kinshasa, bofanda kimia. Toza obe na mokolo moko oyo le grand maître Fumanda Semi asengi po to bima pona ete to silisana na occupation. Bozala agité te, bo bima te, bo sala provocation te, bozela kaka ti mokolo mwa lendi le 21 oyo mokolo ezali prévu ya eyoma ya mibale pona ko silisana na occupation. Donc bo se concentrer, bo préparer, bo bongama mokolo mwa lendi le 21 ezali mokolo ya eyoma ya suka oyo babengaka nzengolo ya suka, oyo babengi monano ya suka. Alors voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati pona ko informer bandeko na biso bazala au courant na yango po bakoka kobongama. Alors tosengi na bino bosala large diffusion ya message pour que bandeko na biso bazala informer. Yango na mokolo ya le 21 bandeko na biso ya Bandundu, bandeko ya Congo Central, bopusa na ti na kati ya Kinshasa, boya ko gonfler l'effectif oyo ekosala une bombe oyo papi Kinshasa mobimbe ko ningana ko exploser, epapi bapaya na bakolabo na bango bakokima mboka wana bakeni. Alors bama batata bandeko, voilà message oyo nakoki kopesa bino, information nakoki kopesa bino concernant soulèvement populaire yango wana. Information mosusu nakoki kopesa bino, toki bandeko bayebisi biso babino mais rébellion moko eza koya, eza na côté ya est, na côté ya Kivu. Mais de toute façon bama batata bandeko, toza na besoin na ba rébellion te, toza na besoin nango, toza na tina nango te.
Toi na tina rébellion T. Rébellion yo chaque fois rébellion utaka kaka côté à est. Côté à est kaka rébellion utaka kuna. Toi na besoin na ngote na rébellion wana ya est. Toi na tina na ngote parce que kuna kaka rébellion wana izaka toujours masqué et latami et lambami toujours na bapaya bayaka kotia distraction na kati ya mboka. Toi na tina ngote. Biso toza na posa na besoin toujours ya soulèvement populaire parce que toza na un grand leader sur le terrain oyo abengisi soulèvement populaire po tobengisa Hippolyte Kalamba. Hippolyte Kalamba okena mindoki te akokena na soulèvement populaire. Makambo ya ba rébellion pambala masqué toza nango na bosenga te. Oyo toza nango na bosenga ezali soulèvement populaire. Hippolyte Kalamba, je vous l'ai dit, akokenda na mindoki te, akokenda na soulèvement populaire, na contestation populaire bolimbisi ya baimboka. Yango nde ekosalema mokolo mwa lundi, mokolo mwa yambo ya mposo, mokolo atuku mibale na moko sanza ya mwambi, mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Yango nesengeli tosala yango large diffusion epai ya baimboka bakoka kotelema. Totikela mosala oyo kaka na bakongo te. Ezali mosala kaka ya bakongo te, ezali mosala ya baimboka nyonso. Foto yeba ngo ndenge wana. Alors, soki totelemi biso banso mokolo mwa lundi te, eyi koloba ete tolingi na biso colonisation. Alors, baoyo balingi na bango colonisation te, lokola bakongo, bakosala nini? Bakose retire po bana besoin ya colonisation ya baindo mosusu te. Soki bikolo mosusu etelemi te, bakongo bana droit na bango ya kose retire na kati ya colonie. Mais il faut boyeba ndenge nini colonie esalemaki. RDC esalemaki ndenge nini. Faut koyeba yango. RDC. RDC ezalaki créé na 1885 na conférence à Berlin. Awa na Berlin, na Allemagne. Et puis, etambusamaki na Bismarck. Esika esalemaki. Esika bakabolaki mboka. Alors donc, kokanisa te, bato bakanisa kondire kezala nango facile, bato bavandi a 8000 km bavandi, baza kokabola mabele ya bato mosusu lokola lipa. Mais bokanisa te ke ezalaki facile ete bazwa eta ya Mongala ba annexe yango na kati ya Congo central. Otobengi Congo, babenga yango liboso la République du Congo. Ezaka facilité eta ya Mongala bazwa yango ba annexe. Et bazwa eta ya Mongo ba annexe. Ce n'était pas facile. Ezalaka bitumba ya kosakana te. Bakoko na biso babundaka. Babunda. Pona koboya komona ete bandeko na bango bakabola bango. Mais c'était la guerre. Mais balongaka bango parce que bazaki na mindoki te, mindele bazaki na ma arme ya afe, yango wana omonaki ke balongaka bango. Balingaka yango te. Mais bango bapesaka elaka. Balobaka ete bino bolongi biso. Kasi bakoko na biso bakoya kolongola mindelo oyo. C'est pour cette raison bazali kobenga même na époque ya ba Mobutu bakobenga ngo Congo ya sika. Hein? Congo ya sika. C'est pas pour rien. Hein? Parce que Congo ya sika pona nini parce que bakoya ko zongisa mindelo naturel. Mindelo naturel ingi koloba nini? Eza lokola ndenge oyo mfumo mwandanse maza ko prôner la Confédération de l'Afrique centrale, c'est-à-dire que la fédération ya Afrique centrale oyo kozala lokola modèle américain. Et par wapi tozan a besoin na ba 800 partis politiques ite, mais tozan a besoin tout simplement na 2 partis politiques oyo kozala parti politique oyo kozala modèle américain, c'est-à-dire que démocrate et républicain.
et pas na biso donc Bundu de Congo pe na MLC Lumumba. Donc voilà le deux partis politiques wana nde kotambusa mboka. Alors donc bokanisa te ke ere ya verso eye kopesa bino lipa, mais réforme wana eza na ba douleur pona bato oyo bamesana na makambo ya kala. eza lipa na mongwa te, bato bamesana makambo ya kala bango akanisi ke tovanda kaka na makambo ya kala. Ok, makambo ya sike yei ere ya verso, ere ya kinatimasa, changement profondeur. Ozomona ntango namonaka bandeko mosusu bazoloba non ne mwanda nsemi alingi akabola biso, alingi akabola mboka, alingi akabola Congo, mais ce sont les ignorants dangereux. Eza ba ignorants dangereux, hein? Mais Congo et c'est kabwana. Quand on parle de Congo, biso surtout tozali ba congolais te. Ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Tout ça ba congolais te. Congolais eza na lokota nini? Ezali na français. Yo ndeko za kolanda ngai. Est-ce que yo zali français? Yo za mongala, yo za mongo, yo za moluba, yo za mokongo. Hein? Bongo ndenge ni mboka na yo, ba benga yango Congo. Ope yo mi benga ma congolais. Mais bon raisonna ka pe mwa mokete. Bo mi tu na kate mais mo congolais uti wapi? Hein? Biso toza ba français te ndeni to benga ba congolais. C'est un peuple par défaut. Congolais, c'est un peuple par défaut. Ou soit oza mongala, ou oza moluba, oza mokongo, ou ozali motetela. Ozomona? Alors soki toko benga, soki toko zana kati ya lisanga oyo, toko benga ma isusu congolais te. Mais toko benga mande ba Congo, ba Congo, ba Congo. Alors si ko pona kozala mokongo, mais il faut zala na culture Congo. Hein? Ozomona? Alors donc voilà, okomana donc un mokongo assimilé. Ozomona? Donc biso nyonso tozali ba congolais te. Donc RDC eza lokola Europe centrale. Na kati Europe centrale okokuta ba état ezali ebele, mais bango surtout baza na kati ya Union européenne. Effectivement ndenge na euro ya version ndenge tokozala Union de Timanti. C'est-à-dire que tozali na ba état ya Mongala, état ya Mongolie, état ya Kasai, état ya Congo, état ya Kivu, état ya Boyoma, donc eza ba état. Siko biso surtout tokozala na kati ya confédération moko. Oye pa puis chaque état autonome eko fonctionner na autonomie na yango. Et puis tokozala na présidence ezali wana oyo kozala tour de rôle bakokamba yango na ba politicien visionnaire et non ba politicien ya kanyaka. Alors bato oyo balukaka ta koyeba te, hein? Bango kaka wana bayaka ba oh non, le mandat semi azali séparatiste. C'est quoi ça séparatiste? Hein? Mais tout ça a déjà séparé, non? Yo zaka mongala, okuna zaka mokongo, okuna zalaka moluba, okuna zalaka motetela, okuna zaka mobembe. Ce sont les états naturels. Ezali ba état naturel. Vous comprenez? Alors il faut tout transformer en gros, hein? Et quand on a kati ya confédération moko. Ezana nyamu ndenge ezali sikoyo te. Ezana te ke ba mususu ba ke soki ba mususu ba yeba konzi baninga. Tala bangala bazalaki wana, ba konzi, bangala ba kei, sikoyo ba soyeli ba ye bazo konza encore c'est maîtrieux. Ba boma batala te. Ba kei ko sala coalition na banani na ba tuti rwandais po ba boma bandeko na bango.
Vous croyez que bakosala quoi ceux qui bazalaki na état autonome na bango na Katanga bakosala coalition na batusi rwandais pour babomande ko na bango bakatanga? Non, pas du tout. Bazosala bongo parce que bayebi que ah égal tozali na kati ya unité moko. Vous comprenez? Hein? Alors, donc ba situation yo où il fait si là. Moto ya ye kosala réforme wana ezali fu mwandanse mosusu azate. Moto aye ko bongisa ko tia ordre. C'est fu mwandanse mi. Hein? Oyo ba ignorant dangereux baza ko finga. Oyo ba ignorant dangereux bazo qualifier kaza tribaliste. Mais moto surtout aza tribaliste. C'est-à-dire que alingi son état naturel. Hein? Tribalisme ingo l'amour de sa tribu. Tribalisme, l'amour de sa tribu. Mais yo par exemple, boke tu soki olingi na yo tribu no mongote. Pour mona kango ezali bien te. Là c'est ton problème à toi. Hein? Soko pesi mo kongo na mbandaka olingi ko tala mbandaka te. C'est ton problème à toi. Soko olingi ko bela bakoko na te bokilimba. Wana soko komi na yo moto ya sesenga netali yo. Mais ba mosusu bazali ancré na kati ya bokoko na bango na kati ya tribu na bango et ils aiment les tribus parce que avant koma moto oyo alingi nation mobimba esengelo bandana okolingana no état naturel na libota na yo. C'est ça le problème. Mais yo lobi que yo olingaka ba mongo te. Siko ya kolinga Kongo mobimba oza moto na lokuta. Hein? Yo lobelaka likambo etali mbandaka te. Olobelaka kaka Kongo mobimba. Non, oza moto na lokuta, oza moto na kanyaka kolabo. Hein? Il faut banano kolobela nano mbandaka, o banano kolobela nano ba mongo, o banano kobundela nano ba intérêt na bango, intérêt ya ba mongo, les intérêts vitaux ya ba mongo. O baneno kobundela, bato batali a moto lokola zo bundela ba intérêt ya ba mongo, akoki pe kobundela ba intérêt ya biso. Ozomona? Mfumu mwanda semi azo bundela les intérêts vitaux physiques ya ba Congo. Hein? Alors donc, parce qu'il y a une double mission, mission spirituelle, hein, pour na kozongisa bato ndenge babosa na bonzambe na bango, hein, parce que to bunga, ba kolomba ye ba bungisa biso, to bungisa bonzambe. Alors c'est pour cette raison, to koma ba kizengi ndenge to koma boy. Ozomona? Alors, il y a une mission wana kozongisa bato na bonzambe na bango. Aye na mission kaka kuna na kati na Congo central pona kobundela les intérêts vitaux ya ba Congo. C'est tout à fait normal ka bundela les intérêts vitaux ya ba Congo. C'est normal. Soka moni ba Congo bazo ko nyokoma, il faut bunda yango, abundela bango. C'est normal. C'est normal. Hein? Tout le monde est un être tribal, c'est-à-dire que abotami na kati ya tribu na ye. Yoko boya tribu no po banana ko linga tribu baninga neni. Alors c'est pour ça yé azana double mission, hein? Et double mission wana. Donc c'est pour cette raison azana amour pas seulement qu'il y a ba Congo, mais amour ya mabota nyonso parce que ya yé pona mabota nyonso ba bantu parce que yazali mola ki se malamu ya ba bantu. Et c'est pour ça azaka ko bunde tumba wana ya ko bikisa ba bantu na kati na mabele na bango. Papa ya bayebi yango bien. Mais bino lokola boza ba ignorant dangereux, botanga kana bino te, boluka ka boye bate, bokomi ko beta mabanga et voir même ma finga. Ma finga ezana bateau baza ba ignorant dangereux. Hein? Les enfants qui sont mal éduqués, hein? Qui ba grandir non pas na ba poubelle, hein? C'est pour ça ils insultent. Ok, ba yebi na bango ndenge Congo ya sika ekozala te. Ozomona, et moto aye kosala réforme na Congo ya sika se fumu mwanda semi. Mosu sa zate ya aucun politicien là-bas. Alors donc, il faut que simba ye na lo boko penza pour na ete réforme wana ekoka solo penza ko monana. Parce que ezali réforme en profondeur koya kotia ordre na kati ya mboka. Alors, ce qui oyebi na onte, luko ye kola oyeba,
hein? Kokendaka na loyenge boete, loyenge ya kofinga. Kokenda na loyenge ya kofinga te, parce que oyebite. Hein? Ye moluba kwe koloba te ke non ngala lingaka baluba te, je suis pas dans les histoires des tribus. Lokuta. Hein? Namonaka par exemple ba tambwe balobaka, je suis pas dans les affaires de tribus. Mokokuta na nini na chose na chaîne na ye, okomona donc photo ya nani ya Tshisekedi zawana. C'est-à-dire pour dire que donc voilà, son leader c'est Tshisekedi. Voilà Sukuru, hein, parce que azali na côté ya outi. Hein? Mais aya koko sakaba bangala o bazali vraiment donc ba ignorant dangereux que non je suis pas dans les histoires de tribus. Alors mon gars la paix à côté ma bi ah ba tribu za mabe. Donc yango no moni bangala ba bosana plutôt était na bango ya mabele. C'est pas normal ça. Bolongwa na ignorance wana. Hein? Donc ba état naturel yangonde to ko défendre et ko permettre que tango yo za ko défendre l'état naturel na yo mon kongo zo défendre son état naturel okomona bokozala cohésion sociale okomona bokozala na lisanga moko po bo défendre bino yo surtout mabele wana ya kachopa ya kato to bengi yango RDC qui est que bakombo moko colonial parce que ozana kati ya mboka na yo okende kopesa ba ville na yo bakombo ba paya. C'est la honte. C'est la honte. Na kati ya mboka na opesa yango kombo ya ba ville ya ba paya. Eza normal te. Na lokota ba paya eza normal te. C'est pas normal. Hein? Parce que ndenge to benga na congolais, c'est la honte. Eza normal te. Toko benga ma congolais te parce que biso ozaka ba français te. Hein? Voilà. Donc voilà, bama batata bandeko bana disanga timati. To bongisa mboka. Pote malero ekoteli biso eko akotela biso lisusu te. Toko bongisa yango na lisanga moko. Toko bongisa yango na bolingo ya leader oyo aza komona musika pe aza kobela biso pona soulèvement populaire. Yango na le 21 esengeli biso nyonso tozala na liloba moko wana nde elakisaka bomoko na biso. Mais soki tozala na liloba moko te nge oloba bomoko ezali te. Eza ekomi lokola ba slogan moko creux. Oza na tina te. Yango wana bandeko le 21 août, c'est-à-dire le lundi prochain, biso nyonso tozala na diaspora to benga bandeko na mboka to informer bango ke soulèvement populaire ezali. Tana mbandaka na Équateur tolobaka Équateur parce que Équateur pesa na langue ya bapaya, hein, eza na langue ya français, biso za ba français te ndenge mboka ete na mabele ya biso ke nozana komba Équateur, hein. Kuna na Mongala pe na Mongolie, c'est-à-dire na Mongala pe na Mongo, bango kuna plus particulièrement na mbandaka, hein, bato ya société civile bango batelemi, bango balobi non, le 21 bango bakosala nini journée ya nini ya journée à contestation, hein? Donc ya koboya kofuta ba taxe na mboka. Mais ça n'a pas un sens. Bango bati le 21 le lundi, donc journée à koboya kofuta ba taxe ya mboka, hein? Au lieu bakota toujours dans la logique il y a un soulèvement populaire bangonde baza kokota na logique mosusu oh non ba travailler ba futaka bangote. Alors donc biso tokosala contestation, donc il y a koboya kofuta ba taxe. Donc voilà, ingi kolobake bazo reconnaître na bango toujours régime d'occupation wana. Or biso to senge na bango journée wana ekozala journée ya soulèvement populaire.
ya kobenga na bapaya o baza na kati na babiro kuna na Mbandaka na Équateur mobimba kobenga na bango babima bazonge pa na bango. Donc soulèvement populaire ezali makambo ya ba contestation te o ba travailleur bazo futa bango te. Alors donc biso tokosala désobéissance civique pona ko to futa ressources ba taxe te. Ça n'a pas un sens. Ça, ce n'est pas un soulèvement populaire. Soulèvement populaire, ils ont dit qu'on benga na ba payawana, bazonge pa na bango, batika biso tranquille. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timanti. Et sengeli biso banso to sala mosala. To zela bato musu basa mosala te, bongo biso to ya kolia kaka na plateau. To moni ba fenia bazali bitula bazali. Bazela ka bato musu basala bango, ba ko tikela bango na plateau. To za na besoin na ba fenia te. Hein? Oh non, bah Congo basala. Alors, moi danser ma sala. Soka oboma Hippolyte Kanambe, oboma Hippolyte Kanambe. Et après, boyo koluka bokonzi na makasi, bozo bokonzi na makasi jamais. Makamwana ezate. Motonyon surtout il faut travailler. Il faut motonyon surtout à travailler pour la libération ya mboka. En tout cas, matondo mingi, bama batata bandeko, to kutane na bino lisusu. Mokolo moi un poso to mokolo moi yenga toujours na cadre toujours ya ko lendi sa bandeko ba mama tata bandeko parce que bandeko balobi nazolo bambango mbango mingi yango na lelo na lobi nano malembe penza malembe pona ete bandeko bayoka ngai malamu akanisi cette fois-ci boyoki nga malamu. Alors donc toko développer yango lisusu mokolo moi lobi matondo mingi na bino banso pourquoi elamu ingeta ibobo ibobo.